tolobelafi.com tolobelafi.com et ça on a pour nabino pour la information nabino pour nous tout et les gars la communauté nabiso. En tout cas merci na ba tout ba soutenir ngai. Merci na Papi Gen. Merci na maman Karine Tchomba na Bruxelles na As na Pesio Mbote Sikozali na Pesi ya Vincent Mobilanzi la Mové na Pesio Mbote vient na fois Mobilanzi na Pesio Mbote Sikozali na Pesio Mbote na Jansi Mayas Force Italia Fernando Finda Congo dia Totila na Pesio Mbote Sikozali la charmante Mavana na Pesio Mbote na Lyon Sikozali Masana Didio Dinga na Pesio Mbote batutu ba dinga te dimola na dilingama na Pesio Mbote oza tolobela vie toyoka te pona mabese toyoka tout ça na musala mutaloba. En tout cas merci mon fils Prince Mola na Pesio Mbote Sikozali na Pesio Mbote na Jetu Mola na Pesio Mbote ma fille Ange Victoria na Pesio Mbote Sikozali Besha Sumbu na Pesio Mbote na Pesio ma fille Geneviève Gen Maureen Gen na Pesio Mbote Sikozali batutu balinga ngai bami na Facebook WhatsApp Viber na Pesio Mbote pour continuer à soutenir pour Sabinope Marato. Quand la machine de guerre yo to zane susu moi mi kolilike bile ba yemo so 2 mois na mon na vie na ngai c'est un plaisir quand la machine de guerre bonjour Tedim voilà bonne santé santé bien mon santé on a toujours santé pépé ah yo on nous a toujours en forme ba vrai moi ba li nga za travaux te dit bon nga za travaux parce que na wuti ka travaux te na mission nga za travaux yo mo komoni oye pas na mo travaux ça bien en tout cas ouais merci vraiment félicitations tout ça dans la préparation et au voyage na mission en Suisse Canada tout le monde na okalia jour na l'occasion mon na salate photo bête on est moi aussi la mission bête on vendait na pourquoi pour tout ce matin dimanche na pourquoi pour lundi musala ouais tout ça on a 2 jours 2 jours ouais tout que le vendredi tout zonga non tout zonga dimanche na pourquoi toi on a 2 jours parce que bana Suisse ba bengi biso ba soda Suisse ba combattant Suisse ba bengi biso ba maman bana posa ba yo kangai ba mona yo parce que ba ngope ba question na ba ngopona poser merci en tout cas na Pesio Mbote c'est quoi les championnats Tyson na bien championnat Tyson na bien tozalawana bana Suisse bana Lausanne bana Zurich bana Genève tozalawana bien à bientôt. OK quand la machine de guerre yo sportif jamais na commencé une mission comment tout l'équipe pas comme on est sport tout ça babelo moye bimia sportif en marche. Il y a un concept pour mettre toujours un moment à comme catcher à ça 9 disciplines 10e comme catcher na ma gena vision mo bio a obeta a partir la bio mo na baksoza auto bokima mettre toujours un moment matable maintenant au corriger donc aye na mboka oyo ayebite mboka mo tambola kande oui yo so potaka na mboka mo ngulu tambola to ya ngulu mais au obeta ma propre oui et puis mon oko au kanga qu'on a été pour chanter victoire na no yebite hein oyebi victoire o chanter comment yo yebi na batongo to obeta bangonde voilà so batie mbongo bo bagara na bino mbongo moko ringiye bo selle organisation ringiye au bout de na obeta propre na ko sepelisa bien akokama on dit matin que voilà c'est vieux on dit matin vieux tala mais ba bisex ali yo trouve aussi la raté donc on dit matin pour nzoto ngozaka nzoto emesana déjà na bagarre ya ngoza nzoto bagarre au monde raté ngana tambula na ba petit na tambula na ba toalwenge donc na moto na la bagarre n'était le mystique c'est tout voilà. Mutu po so tuna tu question tu ka mboma réponse to ngo yo ya mboka ngulu zo ya mboka o yebite yo zo lo beta batu alors ngana tambala na stomi lai tambala ba stomi kafulek ba mettre ba champion passé dudu lo mama champion ba dudu lo mama ngana tambola kana o ka pena ke na ba pecho ba simba mboko ba benga kango Benghazi, c'est bon, mais Bazana Mboka na bango. Unambila kota kati. Non, nous avons petit si on voit comment ambila kota kati. Bela kota kati. Ba petit wa stomi.
Grand machine de guerre, merci. On les a dit, Nabiso, paradise, to fongolaki. Mutumo alwa tu no po abesema atala ngai yeso soka émission ngana yo ifota abenga bitedi otuna vie basumana nganda babandi belé mais otuna mutu monte ngabite bilo musunga na yebakate musiza kabino na ba commentaire na bino souffler ngana na tuni vie abana tuna yo cercueil bandi moko cercueil ngabina yebina ngai cercueil azana te dit mola on est à distraction. C'est que ça moyibi. Ngai na zana maka kwa distraction. Obi mutona tuni aza moyibi. Atuni mutona tuni aza moyibi parce que comment ya retourner na cercueil ya mwana kaluka. Cercueil ya mwana kaluka. Mwana manjili DFC. Mwana kaluka akimi akose réfugié kuna na kaya. Bango bazaki ba camarade na bagozo. Alongo akimi ta mamoni ngana ucha moto na kaluka. Pokaluka za quartier bakota katengana kota kana kaluka mbila kota katengana kota beto banguba na kaluka. Kanuka bana kanuka ba yebi bien akimi akiko se réfugié na njili na basongo na gisha lebo oya kotola ki nani mwana mwasi nani bakotola na njili sirop non akotola ki nani Babelo Rambo avant kotola Babelo Rambo akotola ki Godé Simba akotola Godé Simba na 4 yo pe ko opération na pta sa opération bana njili ba yeba mutu moko azwa nguba azo beta masasi azo kima kuna ti ayo zwa nguba na école moko na 4 ya officiel boy bana njili ba yeba punga na suma kamna na lobaka eza makambo batu ba mona ba preuve jamais ngana bono balika mungo po ba yeba ngana profiter na moto ezaki na moyo na butu na moyi na ba 13h bobino no na ndia quand on a dit le ndako na bango azo vanda ko le quartier moni suko le quartier 4 quartier landi quartier 5 il y a 4 et 5 ezana ma wenze moko na 4 kuna mango bodé avant okende obimana na nini ya kimbangisi mais il faut kota la gauche alors on a évité nga enfant na njili peut-être nga na ya njili musala donc ba quartier musu na évité ba quartier nga na zuka ngila ba mibi na yebini je comprends parce que là ko jouer mingi na otambola mingi na 4 na otambola pe mingi et pas ebende et tout ça donc ebende na 4 voilà nazo ya pas bagodé et tout ça donc ba njili ba yebi ba kotela ki wabelo et puis voilà groupe wa cercueil wana bango ba cercueil wana tanga kimika luka akekuna mais moto zo tuna nga ba biloko ndi wana pona expliquer yo oyo ka lengi na expliquer oyo ko lengi camarade na yo le camarade non asa camarade na ye pour atuni comment mo kutu moto na linga ngayete parce que babia nyogolo abnyogolo ni ba na chance ya nyogolo nga akufata ya ali akufata yeba mbango ya zo vitesse ya zo azo vitesse tana ye moto azo tuna nga o azo tuna ga yo so ba camarade na ye vitesse ya zo tra pa ye ko pem parce que ngana kimisa ebele ngana tana bato ebele na kimisa bango moko pe baza wana poto ba yebi ke grand wana akimisa penza bisoto kima penza to ya penza pona ye parce que ngaso na raté yo ye bango bien ki mama na ko ngolo na mboka wana des fois déplacer il faut pas déplacer au mbaramoko donc on appelle mona ngola eza poubelle bokima ka bokena bana ngola bokomina bangolé bokima ka bokena braza bokomina braza Gabon bokima ka bino mais tout là eza malgré la pression de merci beaucoup mais tant on a dans makamuna le talimboka to comment te wa question moni bisu ngala travail vraiment ya moni nga petino na kita na travail selo bango so apesi question na respect wa pesa biso ya moni na tuna logo na faciliter o tuna yo ya moni na tuni donc il expliquer que akima de mboka yo besoin na poto mais maman ça va musu badia bangu bana na quartier 4 sur la ville bon voilà na ko sepra ke ati surtout azali ko sala na bango akala atika libela parce que retour nanga deux fois té retour nanga vous a triple ya o ya monaka tant yo zala kuluna be na ngi sasa ngana za kuna kuneza non yo tawo zai kuluna na ide za kuluna za ngai siko bana parce que ngai soki na sala ka bese sa moyibi mais na za na mbongo belé ngai na linga ki penza donc batteur ponga na linga ki mboka so ki machine ali batu donc na ali ba civil penza bien termine na ali tala ba terrorisme penza ya church mobimba ya seta ya car civil ba monde na ali propre
parce que ngana lingaki na sukisaka bato bazosala kanai na bato na peuple bon yo balongo teneni bango bayiba na bakonzi bandeko bakonzi tout ça mais yo wana okanga bango kolia bango tout ça mais obima c'est sauf ti omona na mikili moto to abotama na mwa eloko moko omoni soki okenda balanga nzembo okuta motu moko abotama na eloko na ye okenda basoda okuta motu moko abotama azala soda donc mutu na mutu atana eloko na ye mutu moko abotama azala boxeur mutu moko abotama bo bato wana bazaka na eloko moko abotama nango même soki akoajouter eloko donc mais aza déjà na eloko moko abotama nango nazalaki nango nazalaki na ndeko te mais na époque wana oyebi ke mongala soki otouche mongala donc oza na vie te nga nazotouche bango nde naza na bango guerre nazalaki na bango guerre parce que bango bazalaki koluka kobebisa bakonzi wana bayaki mpo babebisa oyo mobutu ajoki atieki bango soit disaki bandeko na ye donc ntango atie bango bakei kosala sikoyo cope bazobebisa basoda bafomi baekiri bazokona botola bato bamituka na bango bazokotela bato babotoli badiamant bazokotela bato babotoli baor na bango bazobeta masasi partout mais parce que ntango biso tobande kokanga bamiyibi oyo bazalaki bacivile même aza na munduki jamais akoyi baaplike yango epa na biso basoda nde ntango babimi bakoti na eloko yango bayoki elengi ya mbongo ya eloko yango bakomi kosasocie na bacivile oyo bayebi makambo yango sikoyo bapesi bacivile esprit mabe ke ntango aza na munduki il faut rapidité obeta bcrs wana munduki mais babcrs ntango babongonaki ke munduki ekomaki bazalaki su na force ya kokende kokanga bato wana te mais ngai nabaki ngai etanke naza ranger naza commando bien formé nakokenda bango ntina suka c'est ça na décidaki eloko wana c'est ça etindaki ngai nakota quelque part mpo na aider peuple nabimaki combattant mpo na aider peuple mais nazalaki na moto na nsima na ngai te nsima na ngai ezalaki soki omonaki baza kolonganga mingi te parce que moi je travaillais avec des journalistes salongo je travaille avec salongo donc soki nakei kokanga bato donc salongo faya wana afilme ayoka interrogatoire na ngai ndenge nazosala marche les 16 les 17 nga mpe nazalaki te mais ondiri kozalaki te nga azalaki mwa péché nayaki libanda ozalaki te poani nazalaki te yo moko oyebi mboka oyo eza mosala tout d'abord nakocourager et puis nakosenga na bacombattant oyo batambolaki le même jour là au jour wana vraiment nzambe abakisela bino ebele nzambe parce que bozopesa énergie na bino likolo ya mboka vraiment nayebi nini te soki nazalaka moto ya mbongo ebele me nayebi lelo nanga asala bino te mais ngai nazwaki décision ke naya natambola na bino elongo c'est la première fois ko mokili to emona ngai kanga nazotambola na bino mais babengaki nga mpona mosala nakendaki mosala bino moko boyebi na mboka ndenge ezali alors mosala biso osala ya sécurité donc soki bayebi ke mwa pomba aza wana soki aza te le jour là eza problème dans magasin et déclaraki il fallait kaka nakende donc bosi soyo na poste soyo pomba aza te ezala mwa babanga donc toza na bana na biso to luyenge ezali bamitu mpe esalaka bien te bayaka kaka luyenge quoi donc yango wana omoni ezalaki obligé ke nakende kaka kosala journée wana alors tellement nasengaki mokonzi nanga ndimaki mais après aikobenga ngai non il faut kende parce que kuna tala boye yango monaki ngai te mais n'encourager bino bolemba te vraiment bamama bakombata bamama bakombata bapapa oyo ya mboka oyo Paris vraiment bisou ya trop nzambe abatela bino abatela mpe bana na bino abatela bandako na bino mibali na bino abatela mpe basi na bino na bana na bino batata vraiment courage tokala kosuka na mboka na biso. Merci. Machine de guerre, est-ce que marche ça fait quelque chose dans le combat? Ils ont quelque chose, moi, il marche ça partout. Bruxelles, Paris, Kinshasa, Bukavu, Chabakuna, tout ça. Marche pour nous. Ils ont ça moi quelque chose? Marche ça quelque chose. Marche c'est la guerre mobimba. Talandenge, bana Belgique, combattant Belgique, combattante à Belgique, combattante à Canada, combattant à Canada. Combattante à États-Unis, combattant Afrique du Sud. Hein? Donc pas petit à des guerres pesa à Pemi Super Fric Shai Matondo Super Fric wana na pesa alande boka perna
Chez Matondo. Mais voilà. Oui, Bazali na Suisse, c'est pas Taïzo Nazali Suisse. Vous comprenez? Batamboulaki. Nous sommes ils allaient combat. Donc, Bango, tout n'a félicité Bango. N'a pas si Bango a courage. N'a singeli Bango. N'a Nzambe vraiment à soutenir la famille na Bango, à soutenir ba na Bango, basi na Bango, ba kena liboso. Oh Bango bazangi Nzambe me gakucha Bango le boko parce que le kena liboso. Pour ne pas Mosengo. Yango moni que na 600 et puis na sengi na bana kini, bana bandaka, bana ozai kini kakate. Bana partout na Congo mobimba partout. Mbandaka, Kivu, Équateur, Kalemi, Kisangani, Ozaïre, Loulabourg, et puis Kassai occidental, Bandundu, il est beau. Donc il y a Sengi, Kishasa, région surtout, il y a Mboka Babengi Congo. Botele ma bande konanga, il y a Sima, il y a Papa Mosengo. Botele ma simba maison mère. Vraiment, botele ma simba maison mère, oh pas une chose à Kotaki, pas une chose à Yebi. Les lois tant comme pasteur il y a réveil. Il y a église réveil, il y a qui na maison mère. Outa qui na maison mère s'il te plaît. Bobi ma boza na sima ya papa Mosengo, sima ya pasteur Ekofo. Protestants, na maison mère, on va bengi basango, bata ba maison mère. Donc vous avez sima na bango. Bo appuyer bango botel misa papa Mosengo, merci beaucoup au bandi et tumbao banda na tango ya un père. Ti lelo zokota na tango ya lelo bazo benga ya ba Rwandais ozana 4. Nzamba batela yo. Nzamba batela yo kofo parce que nandima kite mutoko ya kofo ko telema ko lobela batu. Face à face, corps à corps. Esprit à kanga la machine de guerre. Bateau nzamba pesa bango eloko moko na kati na bango ba respirer. Bande konangai. Saint-Esprit c'est la parole. Peut-être parole nangai di azolo bana monoko nangai. Pona bino pona mboka na biso. Bota na mboka na biso bien ba mama. Bino bato sala ka mboka ba mama. Bino bato sala ka mboka. Boko vana na ibonga pona sala nini? Yo oya yo vie et baby déjà na batata na yo bazo kokenda ko jouer ba nini ba meka ko quoi je peux dire ba koti déjà na ba koma ko corrompu yo pe les choses à sous corrompu les choses maman tata bon bana oya bino wana vina bango kena bango pe bazanga bozana pension bazanga retraite bino bozanga retraite. Bon, on continue à la retraite, on va faire le rythme. Les Congolais, ils font la mission. Ils font la mission. Pardon, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Attends que tu vas mailler thème, mais bon, on a mailler les beaux joueurs à mailler la terre, s'il te plaît. Bah, corrompre bino les sous-soutés. Bah, corrompre bino les sous-soutés, s'il te plaît. Bon, on va petit ban. Bano bana na biso bazo bota ba zaka na souffrance surtout dans la montre c'est vrai tozalaki soi-disant ba koko na biso bazaki ba belge bon lelo ba koko na biso comme ba rwandais kaka pom bazo corrompre bilombo bazo pesa bilombo mbongo si ya bino mon côté na kati ya mboka mbongo ya bino mboza la sima ya papa Mosengo nzambe abatela yo papa. Parce que biso tout le monde est belé. Ma papa Mosengo ça yo c'est pénal. Na c'est pénal ma papa Mosengo parce que papa Mosengo a dit le te dit voilà. A dit le te dit. A dit attends Mobutu mais il y a que récupérer pour Mobutu a une stratégie. Azoki na stratégie. Ah, il y a une stratégie, il faut pas que l'embissé biso arrivé non il faut que na ba bani boy. Mais il moi il non, ce n'est pas bon. C'est ça au monde il doit télémi parce que atali que non il faut mboka yo zokende ya on a télémi on a penza na sima na ye. Merci.
Naina tu na tolo bela kama mboka to sa analyse. Komona ngombe soi-disant et outi ceux qui Bukavu, ceux qui Rwanda et comment la bande conséquente mauvais et comment la bande bangombe na selon eux et etamboli yango moko po kouta Rwanda na fana na sanga elu ngabuna na Rwanda te si ba ko ego sa matin siko ngombe na selon eux ato saka banalise selon eux ngombe ne non ngai na zolo bana bandundu ba le ça bandundu news tout bangombe surtout papa ngai na ngalo papa muzingo papa muzito papa muzito est-ce que zo monde et puis gouverneur la ville na bino Kimbuta mutu abandundu papa muzito mutu abandundu bozali wana bozana kati ya gouvernement wana bino pe bozondima bangombe wana ekota eza bangombe te papa bino bozali bolobaki o bino boza penza bino nde bato akisi ya solo bato akisi ya solo bino bato nguma boya na mabina nguma banda kala na kati ya Kinshasa bino penza bato boza kotomboka ntango mobutu aza na pouvoir bamolele banini tout bandundu kaka bongo lelo ngomba na ezokota eza bangombe bozomona te ngombe lungwa et puis bozokosa biso ndenge bokosaki ke Kabila yaki na bato banda na soki na mboka nini na makolo na ba boti ya ata yo moko penza omoni bakongole boza penza pambe mboti wana balataki ya mbula wana babandi kotambola banda kotambola makolo na bango esika na moi te ezoka baputa te biso tosala bamarche oyo babengi yango bamarche oyo penza tosali yango na kati ya Équateur na kotakoli tozosoka bapota ya modèle na modèle bango balingwe kuna bayiba bazotambola makolo na bango na pota te oyo boti wana ezotoka ezolembisa poso mais bino mpona bino bolobi poso ya bango eza makasi tumwa bato mikuse boye bakosi bino bondimi bato wana bayaka bongo te bayaka na makolo te bayaka na bamituka bayaka na baavion bakoti train eye na bango tile bo ekatisi bango bakati bwato bayeba bino bozomonaka baye makolo ndenge bangombe na biso bangombe wana no eza manduki ekoboma bana ya Congo Rwande aza mutu te Rwanda azali motema mabe na Congo ya grave Mobutu po alonga etumba wana tedi ebandi lelo te lungo Barwande baza barotique babima na mabulu ndenge bangombe babima so babimela ka nzela nini Mobutu ayokela bango mawa apesi bango etendo wana siko balingi babotola biso yango bakoma coloniser biso beto ndimi parce que yo Kimbuta oza wana papa Lusito oza wana oza na gouvernement wana parce que bazo bwakela yo ba millions et puis bolingi bosala yo bana bisa bino botika jeune na bino bosala wana après tant bozo ngombe wana bolobi nini bokamati de la paix na bino et botia na musique parce que bozo distraire biso na musique yende siko akamata ngo soit disant que azo pesa babola misuni bakati babola balia bakufa. C'est ça, non? On peut mettre un poison. Ils ont un poison, on va injecter. Ils ont guerre, on va besoin. On va mettre un bloc à Bolia, on va mettre un bloc à Belé. On va mettre un poison à Bioto, on va mettre un poison à Zouamboka à Sakata. Botala nano penza binomo bozomona ke mboka lokwa Rwanda tata Kimbuta. Pardon, vous avez fait la ville. Yo tanga na classe. Ba Congolais. L'université bozalaki boyebi ke mboka lokwa Rwanda eza na matière moko premier te. Mais lelo bango baza ba portateur ya cuivre. Colbat. Mais non, pas jusque-là. Hein? Pas jusque-là. Pour la nuit, vraiment. Pas jusque-là, t'es dit, hein? Et puis papa, yo vandi, on dit, mais non, on joue à un bon point, on a famille, on a pas la yo. Bobo dia kana bino batama no mutema mabe bo pani pesa. Beaucoup na niveau ni yo ya mutema mabe s'il te plaît. Hein? Beaucoup na niveau ni ya mutema mabe. Niveau ni ya mutema mabe bo koma nango pesa bande ko na biso niveau ni ya mutema mabe bo koma nango. Bo fongola mitema pardon na bondeli bino bo fongola mitema. Tala bana ndenge bazo sala ba marche na ba mboka ebele. Tala bana ndenge bazo kufa. Bon peut ça taper sur chance s'il te plaît. Bon peut ça bana on a chance. Hein? La bonne délibino peut ça bana chance. Bon on peut bozui et coquille. Bon de voter.
bozala sima mosengo papa kimbuta papa lusito nalina mona osima ya mosengo s'il te plaît bokota na molongo ya papa mosengo s'il te plaît bo libérer bana oyo bakoko na bino bo libérer bakoko na bino botika papa mbakendaka na mbongo na lilita te bakendaka na mutuka na lilita te bakendaka pe na elamba ya kitoko na lilita te sapato ya kitoko ja santako nini tout bakendaka nango te bakendaka na patoufle bazongaka ndenge outi biloko tu wana oza nango wana bawolo wana ekotikala ntango ekotikala okenda nango so te bakotuna yo pa eutaki te million bakendaka nango te bakowela yango nabia makambo tout ça là siko bapoliticien mosusu balobali bangombe po bandu nayekisa ça déjà bapoliticien balobali yango nazoloba na bango bakoloba nini baza corrompi tous les politiciens baza corrompi namoni mutu moko te politicien moko azoloba baza corrompi parce que quel politicien oyo mpenza azomona makambo oyo ezosalama na mboka na ye mpenza mpona atangi classe ne ya souffrance aza congolais ya solo andima na niveau oyo tozokende nango oyo mpenza papa bazoboma mpe bozala lokwa bandibu baninga na bino omoni bandibu oyo bozala bango kuna bozobenga bango nani balibanese oyo banani bozala lokwa bango bozala mpe lokwa basene makambo ozosalama na mboka na biso na Sénégal ekosalama te même na Côte d'Ivoire ekosalama te bakotelemela yango bato ya Côte d'Ivoire bakotelema ekosalama te wakanga bashideli question moko elinga so ekima ngai il y a des jours comme on a soda na biso na basoda ba rwandais bazo bunda ipare ba bombi ba soda na biso siko ba soda na biso keso ba osala siko basala ni est-ce basoda wana bazana mutu basoda wa basoda na biso bazana mutu oya biso Congo oya biso ya Congo oya Congo mopimba bazana mutu te bazana ba conseil mingi non bazana mutu te parce que na lobaka yango batala même na nini na ba interview na nga ba première vidéo no ba première vidéo na nga na loba bien batala ndenge basala biso division Kamanyola ebunda etumba oyo ya lokuta bakonzi bazana kati bazo komanda me ba bomba moso ba Colonel Mapa ba Muteti bato ebele oyo basimbaki armée ya Congo bali ba monte coup pa Mobutu bango basalaka guerre wana bakekoyokana na bakabila ya mukolo basali guerre wana Kabila le père guerre ya 80 jours baninga na biso bakufa ebele ba bataillon na bataillon bazo kanga bango bakangi bouchon kuna bakangi bouchon bango nyonso soko baza 100 bakufi 3 bataillons kufa kuna donc tricage soki moko na bango afundaka te nde Kamanyola nyonso ozolanda ngai mais est-ce que basoda wana bazokona bunda wana est-ce que bazomona te est-ce que bakolonga etonga bazoboma bango na barwandais bato bazoboma bazotinda bango bokebo parce que progression na bango na kati ya guerre ntango bazokenda progression bazopesa distance ya bango bazosala eke l'état-major alongoli yango apesi baennemi bazozela bango kaka bazokota na bushongo ba moto nalondaki yango kutuleki ya petit na biso ya misa na biso akufaki kuna babeteke Masasi c'était un capitaine leki ya Rachidi autokufa tumana kutufanya za la dimanche na Saint-Denis pa matanga mo salamaki je comprends nalandaki yango déjà siko yo siko faut ça ni alors yango na basoda wana balanda ngai bien basoda bokende guerre wana te bobunda guerre wana te bobanda nani kuboma nani bakonzo oyo barwandais oyo baza na bino na oyo bazokomande bino bokanga nano liboso bakonzi wana bino liboso na Masasi bozokende guerre mais bobabikela bango te bobaki bango bokangi nano bango fe ebanda na bango nazopesa message wana na basoda bokolonga na bino etumbana so bozokende kuna bokosila nyonso eza politique ya kosilisa bino basi bade bakonzela bino likolo oyo bazaki na bango sikoyo boza bino botikali basoda bazokumba bino lokola pine ya mutuka soko basali bovu courbe à gauche aki à gauche courbe à droite ok à droite non mais balobana mosala soda il faut s'équiper d'abord réclamation après c'est pas ça non tozali pe na mosala soda kaka ilobi ke ordre mal donné eza wana na première page ordre mal donné okoko exécuter yango te loi rima mite elobi yango
et puis bango bakoza la 10-5 peut passer révolter ba petit ba kujo na masasi maka on peut changer au monde allez quand ba païwana mako parce que ba Burundi na ba Rwanda bango ba to je mboka na biso na minute on to vendre mboka na biso zokeni yango na uti ko bano te dit voilà na uti ko bano kala mingi te na biso na bi mboka ezalaki Rwanda eza mboka moko eza na matière première mais ebimi deuxième d'abord aux on richesse na biso yango to mboka na yango ba ko na richesse maka bele mais kasi yango bazo zote mais si ko gouverneur la ville ada na simana ba généraux na ngai na tana guerre na Kabila te na Kabila na na problème te na da problème na ba généraux na ba soldats na tana problème na ba généraux na ba soldats oyo ba kosaki biso to tika ko bunda bitumba lelo tout ça ko se retrouver où non les gamone soka wa je retrouver où nani azu beaucoup siko na minute nani d'abord généraux ko sabino siko tozali tokoma banani biso tokoma siko mboka wana ekoma sikoyo ezali siko colonisé par ba Rwandais bazo coloniser biso ba généraux wana baza wapi o bala ba totika baza wapi merde baza wapi la mono sigi maka chomba non to ki tsala e pesma donc to ki sama nini non e pesi pasi non vraiment tokoma ti wapi ata moto wa bango ezali tokoma wapi hein chota major au vandi kaka boye ozomona biloko yango ezo salama kaka pona bazo pesa 100 000 ou 200 000 ou 5 000 euros est-ce que mokolo okufa okena na wapi biloko nyonso bazo pesa wana okotia na libulu nokena non ba ngai na sina biso ba soda batika guerre wana okena kopunda na ba Rwandais siko basande batika bakanga kaka bakunzi oyo parce que bakunzi bazo ko commander bango baza ba Rwandais yo ko na bozo na Rwandais okolonga ata ko toza bolo la mon peta bakunzi bazo se mettre la mboka na baza ba Rwandais na ba Burundi yo zo ko na bunda na ba Rwandais na ba Burundi yebisanga okolonga guerre okolonga guerre il faut moko na bango aya ko tekela bino plan pour bino bolonga guerre so ko mo ka teke plan te bolonga te 80 jours sont muta à longa qui parce que bateka qui plan batekela mo butu plan que parce que il coup quoi il ba qui ko pona ateke voilà ateke ni baninga ateke plan pour boya qui amo bana bazela complice entre wana na côté wana à l'époque tana no bumba muta obengena bayi bandeko ouais ba bumba mo so hein ba connaît map ba nani ba général no so ba même ba général nani général ba chikeva ba zaki na kati ba tebele tout bon j'en ai confié à Tchikeva Vundeni qui a pendant 80 jours c'est vrai donc ils ont pas beaucoup de trucs pour le mingité pas beauté tu vas te belé ba zaki na kati ba général ou penza ba général de révolution ba ki na kati donc vous avez avoir confiance pour ba ki ba triquer la bango ba triquer ba ngo ba ngo siko ba zaki na guerre kaka ndenge esprit na bango ndenge ba oyo ba pesi biso esprit monter à mabe ba pesi biso esprit ka totika totiki mutu moko abimité ya bango peso ndenge za bongo to yebite vous comprenez mais mon bout tout temps wana za na makasi na ye za na ba recherche makasi alonge tumba wana ya 80 jours ya mo moneki asenga ki bino pardon à lobike soki bo moni ke banda mo tchatchati ba Congolo bo moni ke ndekuno akufaki en tout cas na sengi bino pardon pour que soki na sala ki amote bato baza simana ngai awa nyoso na kangi oyo bango ndio basali voilà là que va généraux voilà ça va simana jusqu'au bango bino bana kin bolanda ki amo na kati ya 20 mai après guerre ya 80 jours bolanda ki amo nde mo kuta loba ke to regretter est-ce que yo pour regretter pour papa on ouais na regretter Mobutu azana mabena mais alingaki mwana Congo alingaki mboka aki ayebaki déjà parce que bato nyonso baza ko téléguider siko mboka oyo mission na bango Mobutu aza ko kanga bango na liboso azo très calé bango yango siko abakomi ko sala yango siko biso bana mboka to komi ko sentir passe mais moi na mwana mboka ta ko sentir passe te yango moninga na zolo bana ba soldat na ngana za na guerre na ba soldat ba généraux na ba soldat s'il te plaît parce que na yebi na Kabila abosala loko te soko ba soldat wana ba baloli mu komo boy Kabila osala loko te mais on finga ka ite mais ça va ni siko to o ka mote ba pasi o mona soldat siko ça oni yo ça finga no ba o finga pe ba tout non na ko finga ba mote mais na ningi ba zonga na temps na ningi ba soldat ba zonga na temps pour to récupérer pouvoir na biso
Bazon on attend, va agir. Bon, on a bien, bino ozaki na mandoki ko agir. Mais soda qui ne bituba na mandoki, est-ce qu'on contrecarrer mon condition sur les années. Azana armé té, azana munition té, est-ce que oui, bien ça. Est-ce que ça? Ce que vous avez décision. Au menu, Nazaki na compagnie na BCRS, toi qui na tata mon retour ben na gay d'élite. Azana quoi fumboire ya mboka. Mais azali fumboire la compagnie. Aloba na biso abi yo commandant machine. Bino bozoli nga moki e bosala mitimérie. Nga zo comprendre mitimérie c'est quoi? Abi na ngai eloko wana so bosali yango biso to salaki yango atangi so ba 60 combien wana ba to kufa ebele na kan fungula oya bino ekozala très grave na sikoyo na kuma kuvanda nazomona vie wana makambo aloba na ngai vie wana makambo aloba na ngai biso tolandaki makambo ya mayele jena mayele ba généraux bazalaki na complice na ba colonel bazalaki na complice lelo taya siko ndenge na mukuno kozokauka nga na koloba ya koloba basoda baso comprendre souté hein mais yo moko tala tango moto azalaki kotalingaki mboka bandondo ezotomboka mais moto alingi kutu mboka te azoboma bandondo afandi azokotisa bangombe kota baya koboma bato na ye na kati ya mboka esoda mpe azokonobunda na moto aza kokamba mboka. Est-ce qu'il y a kolonga bitumba wana? Mutu wana kolonga bitumba. Ba combattant. Courage na bino botika te. To bonde tombo. Ba combattant ya wapi? Ya o nyonso batana kati ya ba pays étranger. O batana kati ya États-Unis, o batana kati ya Canada, o batana kati ya France, o batana kati ya Asie, o batana kati ya ba pays étranger, o ya ba ninga na biso africain. Vraiment na sengi bino ko telema ba mama na batata bo telema combattant bo telema ba soldat pe o bazali réfugié pa inyoso ba boko na tangi bo telema na basi na bana bo bima vraiment franchement soko to telemité soko pe to comité soko pe to telemité mboka na biso ko pepa to ko souffrir na bana ba kozala presté to ko mona passe s'il te plaît to raisonner to kama tous. Et puis combattant bobo ya division combattant message on attendait le bobo ya division monto a une division pas na bino botele menaye ba combattant pas sportif nyons boko tenala ba combattant bobo ya division mboka ya biso bako commander biso na ba Rwandais te. S'il te plaît. Pas comme on a besoin de te. Bo baluka bino bato e bozana kati ba combattant o bazana kati ya Kini. O bazana kati ya ba Ozaïr, Bukavu, Mbandaka, Équateur. O mboko balinga bazwa ba Goma kuna ko ba mboka na bango. O batie ba mika. Bino boso mona. Et pas le président Zali avant ni azana ba carte électeur, bino boso tama na ba carte électeur. Mboka oyo ya kamati atie mokonzi noko na yeso koko na ekuna carte pour citoyens zali. Est-ce que vous avez la mise vous mona ngabe eza esengo wana bino hein et ba généraux wana ba colonel wana ba vandi bazolo bana bango côté kamata 5000 azu atie na poche a côté na banganda pok allez ba musicien distraction ba bandi ko na sebini kingandie bino bozomona nge bukonzi na bino za la valeur soda bana sakaité. Voilà machine de guerre. Merci. Non. L'article a des questions autour de nous. Tu fais à tout moment, à tout à l'heure, la moitié de l'image honorable chez Koko Moulumba, l'hôpital, il y a le téléphone à l'hôpital, baso sambisaye na li hôpital. T'as pas été comme. Na monde entier ça l'a raté. Mon toit dans l'hôpital dans malade on sambisaye. Kasi bobo zo boma yete. Bogoyo kani. Ngayo dans l'hôpital oyo ko sambisanga kasi na kati basinga wana batiena ko zo sabalini. Okufalo. Na kono fana c'est beaucoup de réponse. C'est ça qu'on a fait. Bazo torturer, parce la torture.
na monde entier ezalaka te bakotika garde azali wana wakima te azokendela mpe na kobombana parce que soki ayebi ke garde aza wana ako mpe kosuside bakotia garde wana aza na consigne relève ezali toujours siko wana yani oloba nini mais nakoloba nini bazo kasi mpo na kolakisa rwandais aza moto oyo akokoboma yo zairwa donc nyoka aleki sans pitié aza na congolais aza na ye boma congolais tika nyoka aleka rwandais mission ne yango wana boma congolais tika nyoka aleka omoni na pesa exemple moko kala toaka na problème moko na baninga bandeko na biso ya ngambo ezalaki ya braza kala ezalaki baproblème moko soko congolais akei kuna malamu aboma ne congolais atika nyoka kili wana ezali korene mokolo mosusu biso okenda komba kuna tokokuta basi na biso bakenda kuna bakanga bango na poste moko ya gendarmerie bino okenda komba kati okenda na badani tokenda na baidingwe bato ebele tokobunda kuna apres kobunda bakangi bango bazosala bango mokusa mbwa na balabala na prince motakala opo baye kosala mobulu awa tusa esalamaka te mais tomona eloko wana mais or que Saddam mpe il paraît bamoni balekisaka eloko wana mona Saddam akomaki kuna asalaka mwana mobutu aboyaka apesaka ordre basoso ezokende soki na braza te bama apesa okende te baperiode wana nga nazoloba bato akini bayeba mpe bajeune ya epoke wana bana bichi ngobila to bayebi babiloko ezokende soki te tokanga pendant un mois Brazzaville elela biloko ezokende te soki te bayeba lipa ya mama poto eza te c'est-à-dire doona bakonza solo do soso lelo na bakonza solo bazo décision mbala moko babubu bato mpe ezokata pe te biloko akokende mpe ezokende te ozo comprendre mais pourquoi tokokozala ndenge wana te mpona nini te ke biso mpe tokozala ndenge wana te na kati ya ville ya Kinshasa bandeko ba Rwanda ezali bandeko ya ba Burundi ezali ba Burundi tozomona bango na baloi bamono mais donc tokona kobotola portable tokata moto lito pour kola portable ekola mbongo na ye yo oza kuluna mais Rwanda nazomona ya zoleka na babana kasi bonzinga Rwanda te ozinga Rwanda bokangi ye bal mbeli tout akufi wana mais pourquoi bozotika mais ndeko na yo aza na portable na ye batindeli ye yo okei kokata ye motu likola portable wana eza bondeko guerre ezaka oza na masasi te bokokola mokaba na kini bonamuki boba nani kanga ye mobulu ebandi mobulu révolution ebandi wana ekoti wana mbala moko kanga soda naza rwanda mabanga bongo biso ozaka marche tofokisi marche ya idps kasi babomaki basoda bagendarme na ba ezala nini ezaka je pense na 1986 ou 87 ou bien 91 ba 90 balia soko ni okene obima na bino apesi no ordre boko kanga bakombata batayi de personnes liberté te bauti liberté te bayokota ba victoire ba jusqu'au nzela obakenda non ville te bakoti victoire baya sikoyo baya okendela la voie d'Isaïe bakende sikoyo na la voie d'Isaïe bino batindi bino okende dépêche dépêche bango bakota te bayoleka wana te balinga kuti bakubuma capitaine nanga moba oyo na libanga gendarme mibale bakufa wana makambo nazoloba bato akini bayebi yango okomi na sayo balabala sayo sikopo okende sikopo obima kotala voie d'Isaïe baba sayo te balabala oyo nini sayo po obima sikoyo kote ya voie d'Isaïe bozonga toi lukuta soko babitobeti bango bafukami na se kanga sota balandi biso bakangi premier major moko libende ya jante ya motuka po banyata ye babende atikala wana kapitaine na biso tokenda koyiba ekoyiba basi bazwi kapitaine azobela bazaki na mandoki te bazaki na mandoki te biso tokima tomata bamituka bububu tokima tokei directement na circo po place wana après wana circo tokima baboma 3 gendarme bakufa tolela bango na circo wana ozo comprendre
ya kalamu moko akufeli na côté ya pongo azavu muso ya kufela na katikati wana pasi ya école moko ezali wana atika na balabala ya Gambela oyo ke poko no bimapongo azavu et pa ba mitu rezo ke na Angola za kozala mitu Angola ezali kozo ke na notre ke na côté ya N3 l'avenir otiki ba ki pointe na sima ozo ke no kozala boso avant comme na fatafata école moko za quelque part wana gendarme tu akufa wana gendarme akufa mso wana bazuye kaka na bakombata kaka tata alali wana ese bakanga bakombata wana nani basambisa ye na bakombata wana les la révolution c'est la marche pacifique tant que bokei na loma bokokuta pe loma yango wana nazoyebisa bacombattant baboya division bokanga bapedali boko moko tant que bomoni kaka oyo azoya na division bokamati frappe akufi esili makambo to ekeli boso. Voilà, machine de guerre. Donc, on va au chita, tout merci. Nasi va maintenant, on va comprendre on va un souci à Mboka Nayo. Commentaire pour ça, les athées, comme on a passé dans Zakanayo, nous avons bien un athée, pour Mboka, on a souci même qu'on bondit dans Mboka Nayo. Bon, il y a un moment où il y a un micro, attends, mon salaire, il n'y a rien qu'à. Pardon, s'il te plaît, la patio, Ngaye, nazo sengo à ma coquille. Ngana ndimi, ngana ma coquille, n'a pas la maille. Naluka même. Quelques-uns. Je parle comme ça pour vous ne voyez qu'en bien pour vous le voir machine à banga tout est. Baya ma kokinde qui bâtit le mot à géo kinde. Na kende na ndimi na kufa pa inabino. Na tika ilo kwana nikola bana na mai. Na ndimi na kende na kende ngai luka bino bozo boya moto wana. Ngai na lingina kiboye la ngama koki ngana kende kuna moto wana e beba baboma ngai après bino bozo courage. Ya kosala wo ngana zolo. Parce que peut-être bozo mona kende zolo ba on bilobela mais moi j'aime que voilà, nasi bolandi kangabashi dege yi achema na monokote alingi o alingi soutenir na makoki apesa ye makoki yoki ne kuna na Kinshasa akufa likole kolo na ye nasi boyoki honorable nonyo yoka na pesi mo tekisiko ali igele so ma pote gelo beloko papi gen to sangana kaka ko sangana ki okabona makari chomba na as umela mama o sanga plaisir donc yo na dédicace libela vena ma version bilanzila kanga machine de to comme biso ko chité na ngana tout na yo obi ba marche ils ont aboutir na ma rebelle tout marche elle 25 na yebi ya mo na jona courant marche na 25 marche elle 25 na sengi na tous les combattants na sengi na tous les combattants batele ma na marche mama tata mwana abima na marche a épaulé Monseigneur Mosengo na pasteur Ekofo. Mais bien on est vite fait avec maman Sozo Bima le 25 tala. Non, ayoka ki ango ke général moko bimi zalona. Papa Sozo Bima. Sozo bimi tala mwana. Yo général. Yo kanisi yo kozala général ya ba Rwanda ti lelo ti fin du monde. Yo okufate na lobi boy soldat nyonso tout atika ko déranger peuple atika peuple ça la marche pour na lokumu ya yemo ko soldat pour soldat dans la vie boza impayé boza futa bino mabe boza na pension te kaka mbongo bazo pesa yo général wana de lo moni 5000 bakabelo be 10000 yo kanisi mbongo ngonde okokufa to kotika mo pour tinda message na peuple. Il y a un message sur le général wana otinde wana oyokola ke ngwa na tout na no général otinde maluba wana oyokola ke ngwa yo okota message sur le point na yo na mwasi na yo na bana na yo même pas pour na peuple yo zalité yo général mobimba ozolo wana message otinde la peuple na yo symbole na yo ya musala tango matanga na drapeau après drapeau tu dis quoi na kobattre l'école makila na ngapona école makila na ngai pona guide makila na ngapona peuple mais tant yo lo baka wana peuple na otanga mwasi na yo kaka na mbala na yesi tanga ole lo bande mwana tanga kaka makila na ngai pona mwasi na ngai na bana na ngai makila na ngai pona président na ngai esili osuki no wana kotanga peuple te parce que ozali soldat ya peuple soldat wa nimboka na ye vraiment on tient un message wana te général na ba peuple na yo
en tout cas, respect que je te dois au café, aux généralités. Si vous êtes général, vous avez général, vous avez continué à courir général, à côté de l'Okonate. À quoi vous appelez l'Okonate? Parce que les soldats sont pas le peuple. Ils ont intimidé le peuple. Ils ont intimidé le peuple. Ils ont dit que, oh non, vous avez la moine na ban. Bango ba kotala moine na banate. Yo bomaka ka moine na ban na ban. Donc yo pesi on demande ba bomba bino, ba combattant na pasi na bino ba na bino. Soko ba bobi bino, bo tombole bebe likolo. Ba beta, bo komona directement ile konino. Il y a le pas question cardinal, pas question prêtre, pas question ah bon ma cardinal Nyo c'est on exécuté. Ye a commis nzambe. Soda ya ba nzambe ya mokili. Général. Voilà. Monica Misenga na state na peso mote Ali Williams masananga kafufu de moto tempo na peso mote siko zali na bosani yo susté ya Jerimbo mote mamalamu ya Jerimbo na Canada na peso mote siko zali na bosani susté Fanny Manzula na Atlanta na peso mote kanga machine de guerre to comme nous sommes chité ce qui message ali ya soko pesa bien comme on a tout au loba. Et puis, toi, acheter la dédicace, la mission de ton message pour on peut me passer la mission d'osa. Ouais, donc vraiment, message dans l'aïe, n'attendons na batmusute. Na baninga na basoda, o toujours kufa. O toujours kundamate. O kufa na manganga kanisa soda. O kufa na kati ya manganga. O kufa na kati na ba itape ya nzete. Camarade na biso to yebi déjà ouais la biso o ya moni sa biso pa to kufi azan ndeke biso to camarade na ndeke ndeke ndale la biso ko le rakuto mwasi na biso ou maman na o ya boti biso alors to raisonner to ndima ki musalo o point na peuple to ndima ki musalo o point na école na biso to sécuriser bango to sécuriser école na biso na ba bien école na biso. Mais on dit que Moussa Loté, pour pas corrompre Bisso, pas jouer en boca na Bisso et qu'il ne va jouer bien na Bisso. Na bateau écoute, bazali qui peut mettre na Bisso, bateau Bisso te aider to pesi ba mon place ba vendre. Le loyo, tout comme à coller là, tout comme à souffrir. Et puis bateau moi tu dis que moi na bango bazana bilo kwa ngote, le loyo comme pas na bango, toujours mon ango. Mais non, na ba mindela bazo c'est Bisso. Et ko ça la maté. Alors, il y a un scène qui est soda. Il y a un des politiciens là, moi, je suis un politiciens pour que soda ne force à la politique. Tu côté la bande pour papa to bobi bango to nguli bango to cheba sima to sika. Eza biso bato wana pendant na mbendele wana bango te ba politicien. Wana baza basi na biso ba soda. Biso ne to encadrer bango. Bango ba encadrer biso jamais. Alors il y a un scène na bino ba soda tout aux alliés na kati ya Congo. Par région nyonso ya Congo. Ba soda nyonso botele. Boboya vous la sima ya mosengo boza la sima ya mosengo mon cher boza la sima ya bato linga bato ka pe po bino pe passion na bino za po bino pe bozwa mbongo po bino pe basi na bino basomba pe ba super wax po bino pe bosomba ba voiture ezalité awa ngana poto na dala basoda nyonso batana ba voiture ya ba momoko na salaire na bango pour ani mboko na biso ke soda kozwa crédité ozana tozo crédit awa na poto basoda tout bazwa ba crédit. Attends, caporal a besoin de crédit. Il y a une vraie voiture. Parce que dans la compagnie, dans la sécurité, banque qui a coupé c'est une banque. Est-ce que Bino Kuna beaucoup de Bino Lokwana? Voilà, quand on va acheter un message, tu vas acheter pour la dédicace, ça aussi. On voit qu'il m'a battu. Oui, bon, c'est ça, on a un petit nangai, un petit veau. Ba petit na ngana vokuna o ba petit na hotel ko yebisa bino ke ba kolo makambo na poto awa o ba to encadrer machine de guerre ozo ko ba stomi petit na nga stomi bizu ya trop petit na ngai champion bizu ya trop petit na ngai Dizilo mama bizu ya trop na bo sanité Tyson na Suisse na bien Tyson na mobimba militaire. Yo aux alliés pesant soldats anti-gang.
équipe à Kangala machine de guerre, coupe mobimba, babila, oh, il va bien Singapour, là, va combattre à Singapour, bisous toi, Abino, Yangoana, la ligne Bino Ming, je vous aime beaucoup, pas vous allez, Nabo sanité, en Afrique du Sud, et pas super flic, Azali, Shai Matondo, super flic, Shai Matondo, et pas vous allez, na staff mobimba, je vous aime beaucoup, alors, na Bossani pété, Château Rouge. Ba pété dans Château Rouge dans la France. Ba pété dans la Château Rouge dans la France, vous avez payé. Ba Keita, Sanduku, donc bino tout, vous avez payé groupe moi na tanga bino ezalité, ba bisou ya trop. Na za na bino, na vie na bino. To bote la mboka po ekela liboso. Na Bossani té ba mama o ya bokanjo na kati ya Château Rouge. Boté les mappés. Pour soutenir les combattants. Voilà. Quand on a guerre, à l'Inibino Mingi, il y a beaucoup de movier, na sepeli Monica Missinga na States, na Pesio Motesiko Zali, na Bossani Sousouté, Fernando Finda, Congo Diatoti là, Thierry Bozene, garçon Teti, na Belgique, na Bruxelles précisément, na Pesio Motesiko Zali, Nadine Ngama, na Pesio Mote, Bozapete, abonnez-vous massivement dans le Belavi, vous avez décidé. Nous allons tout ça là, les rapports à Bino, tout bolingate, dis-moi la peste no mote. Au peu balingate, la peste no ka mote pour tu peux pas religner mon climat bimbaté. Ah fitol fois à rapport, nous allons qui est liboso. Moi ça n'a pas pigen, tout sangala kaka, au sangana et l'équipe au kabona. Je ne sais pas ce que ouais, tu as un peu sa mise à la catcheur Ndombe Lopez, na Canada. Bisous à toi, je t'aime beaucoup. Et puis la possibilité, Ami Nangaï, na Katakin, bana oyo président qui a BCRS Mobimba. La possibilité biloté, bon théâtre, ndenge bozali kuna, petit Lubaki, petit Lubaki, Sarah Lubaki, bon théâtre, petit Nangaï. Bon, vos amis, vos Kima, alors. Non, voilà, d'abord, on a des services, on a des kuna, on a des misala, bazosala, ya mwana mwana bakuma ya bangozo kende, et puis na kei na zobwaka petit Johnny Kangala, na bwaki petit Kangala ye moko na kati ya Angola, machine, et puis na kei obwaka Sylvie Kangala, petit na ngai. Ya zangate. Wana major. Azangate, wana motema yele. Bon, na bwaki maman la bango quand même a joué mon pépé na ye na linga bien. Bisous à toi. Karina et pas Ozali. Alors, staff ya bana mo bimba na bwaki bino donc e ntira otanga tanga ba komo na bino. Donc e bani na mokaka bana de guerre ba kina liboso nzamba batela bino pa boza. Si ton ya papi gere, toro beravi, eza si ta soro penza, toro beravi, si ton ya papi. Les optiques biso na biso chez Vieux Sims, nyonso ezali. Soki boye na bana, na ba papa, na ba maman, na koko do a to sepela. Solution nyonso awa ezali. Nyonso ezali. Donc ça veut dire que ezali nyonso eza. Pas Vieux Sims toko. Gaz na gaz alive. On va dire dans la ville à Lyon. Chez Bisso na Bisso avec Papi Gain tout le bébé. Donc Papi Gain a aussi Paris pour ça parce qu'on a la ville à Lyon. On a toi exotique à la ville à Lyon. Il y a bébé en gaz na la cour ici comme donc c'est que on va bien. Le gaz la présence à d'abord on a bébé mangé. Donc kilo au mona Papi Gain dans le kilo gaz na gaz à l'ail. Cada terrain quoi. Na et zotiki ya vie na biso na biso. O vie na biso ça na mboka lelo. Na mboka soko usimba soko le awa tese ko mona lité. C'est moi qui ça fait du maire de Lyon. Alors on a biso na biso à Lyon. Donc soko le qui awa tese donc ça veut dire o yaki na Lyon té.
Ben, again, Blaze Fashion, le mot est bien là, biso yango nde makambo nayaka tout le temps tolaka po eloko oyo toyebi yango ndenge ekendaka moko mobimba ya Lyon bayebi ke biso oyo na biso mpe bakoya mbo kitoko makambo tu kitoko biloko toala ngo besoin biloko na biso oyo aki nauta ekini biloko yango kaka yango nazolia yango. Com tanto prazer, tanto orgulho, mais uma vez Gianni Dendel, representante de Lyon. Estamos aqui a compartilhar aqui o facto, o efeito factiático dos factos em si, num espaço tão delicioso, Biso na Biso, que pode estar a comparecer. Biso na Biso, ngai awa, oyoki ndenge bandeko so balobi, Biso na Biso, awa polémique ezalaka te, awa toyambaka bato ndenge ya bien. Donc biloko nyonso ya mboka ezali awa ngamona utaki naye na bamarchandise, donc awa biloko ezangaka te. Année prochaine 10 ans na biso en tout cas nzambe aza malamu, mais secret na biso ezali koyeba mosala, kozala sérieux na mosala, korespecte bandeko, koyeba kosola bien, wana ezali secret ya biso na biso. Ngai ana mingi oloba te, nazali kozela bino oya mositomema mosala liboso nzambe asunga bino.